Salut les internautes, plaisir de vous savoir très nombreux, en train d'attendre cette belle émission ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Enfin, je suis là pour vous informer, raison pour laquelle je suis au bureau, comme vous l'avez remarqué, de Janvier Mokonzi, appelé autrement. Avec lui, on va en parler concernant l'actualité oblige. Mais au moins, avant d'y arriver là, parce que nous sommes Cléboa, la chaîne d'actualité et d'information, raison pour laquelle je reçois Janvier Mokonzi. Merci à toi de la nation Tontomba, mon boss, patron de Cléboa.com, Pichu Mangaya Boss, lui dit merci beaucoup à toi. Et puis Herman Ampor, le garçon slim, merci à toi de tous les temps, chasseur d'images. Marquis Ngangeli, merci beaucoup à toi. Et je remercie infiniment Bakonzi Aren, au monde Christian Kossi de Rennes, merci beaucoup à toi. Tatou de Tiachi, Nakati Aren, wana au monde Patrick Mayala, wana ba ré, Bakonzi Aren, ba roi de Bazal, wana ba roi Aren, au monde na ndenge à Londres. Mamé Miline Zemba, tous pépélé à Mbetolo, Mamali Kelimba. Vicky Mbelani, papa na Kimberly, Miyake Beverly, merci beaucoup à toi, Vicky Mbelani. Soko zongi na ndenge à François na, au monde à Djema Beni, il m'a donné Raoul Boukambo, Moto Nzambe, merci beaucoup à toi, grand frère propre. Et je remercie infiniment MK Sainte Alice Owanjikoi, merci beaucoup. MK Sainte Alice Owanjikoi, grande sœur propre, femme au verbe facile. Merci beaucoup, Monganga. MK Alice Owanjikoi, na ndenge à Belgique, ou à mon côté, femme au verbe facile. Merci beaucoup à toi. Au large verbe, j'allais dire. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Janvier Mokonzi pour le plaisir de Yaouli Moucheniko Damboka. Janvier, tout côté mon actualité parce que tout le monde mingi babi depuis 2018, 19, j'allais dire 2018 et c'est là tout côté de 2019, ça vraiment préoccupé babi mon Janvier Mokonzi na cléboa.com parce que Janvier a déjà habitué à cléboa.com. De ce moment na cléboa.com, j'allais dire kamoté parce que Janvier a habitué à cléboa.com. Tout le cas MK Sainte Alice Owanjikoi, femme au large verbe. Hein, à Nenge à Belgique, maman Monganga, merci beaucoup à toi. Kenny Mbumba Arme Lourd, mon ami personnel, et puis patron des patrons, Yannico Kola de Panama, tonton Tiamouna Palace, na Pointe, janvier 2019, et banaï déjà, aux Olegana Cléboate, avant que tout côté de maman Nikamozo Zelabiso, positionnement à janvier, année bandine na janvier. Ouais, année bandine, notre kitoko, on débat tout cas, bon, si on a bien kitoko, moi, qui n'a pas aussi, pour année, on a côté qui ont bien pour un botama en janvier. Mais tito comment la janvier là parce que peut-être la janvier on a botama na le 5 janvier na fait na le 5 janvier bana tout poto ba yebi ba Cédric et Panda garçon plein na Katsalman yebi na sur le 5 janvier ga tamba moi janvier faut que ça western non il n'a pas sorti Karim Plestin papa na yobi masana mo be Karim Plestin babi papa na Rihanna babi na Katsal Londres na yepa sur le 5 janvier ga beti Londres ya ko sakanati Karim Plestin papa na Rihanna na Katsal Londres yebi makambo bomba sur les 5 ba signar ndé moka na ba Isaac Parker wana penza yanga ya Katsa babi le 5 mars po iza mwana le 5 mars penza refité dans les bons toujours zomona on penza comment so na be na banda ki yango bien na kosi na banda ki yango bien mais pa 4 na on a komela on peut comme moi passer par rapport yebi gaga biso basta ndenge zala gaga là mo sozo tambola l'air mo faut en mettre loko na yo faut en mettre sida lamba na onde ba wata batambola par rapport moi sécurité na mettre Bobo Vandam ba mettre Bobo Vandam ba mettre Gege Motela ozomona ba mettre ba mettre végétation ozana bango zotamona bango ozana sécurité mais joana penda ke moi mbilinga ngezala ki ponanga ba mettre au penda ba c'est la sécurité des dans la team moi de jour tout est moi concert on peut zala été na 10e jour penda ke président Samboka pa biso to vota ki na ndenya mabete batunda batu ba vota batunda bon biso penda to vota ki ozomona tanga zo tanga porter serment fait que ne to c'est la fête to mila to lia to c'est pas présent au biso to vota ki azaili normalement mais je on peut to bete to bega to que c'est la na karine ngero c'est là bon Nzambala la raté banda sata ibambe tunae banda bat na yo sakana Nzambala la raté bon Nzambala la sata ibambe mbeta Nzambe ya sakana te Nzambe pinda jour wana pinda ke na ebige Nzambala la ki pour un niveau na mi kitse taraba mettre chef Mishka kitse nga juste gana coin ya polo kana na ko taka pale neza na bika talaka bata ba Nsoni niveau ba ya ba Nsoni Yansoni PDG ya Maison Piaka patron ya Maison Piaka Yansoni patron Maison Piaka
Tu comprends parce que va mettre novice biongo papa na nouche ka ba hôtel la biso ba comprendre. Kasi ba kombo comment changer ceux comme impia ka liboso zaki maison mère ba bébé ke maison mère. Et comment maison pia kate banda wata kenda. Ah c'est de la forêt. Ngana zo yibso bien. Ezalaka tango maison mère tango wata alaki kuna. Ozo montango wata longue comme maison pia ko ba tu nyoso ba kenda bazala kuna ba koma ko milela na milela. Ozo lela o ezala ba misisa. Azaka yimogoti. Yo kan États-Unis za Karine pa kenda. Bon, aéroport aux États-Unis, comme les États-Unis, déjà sous avion à Okitikuna, ou des États-Unis, et bien à Kelipa Kenda. Il y a un problème. Visa facilité na Congo, le gars États-Unis à la raté. Bah, développer Zali, bah, corps pesant en Marco Kenaï. Au monde, mais orchestre. Nicodème qui n'a pas développé. Nabiso corps maramba visa aux États-Unis. Nabiso Schengen des la rabat. Les camps moto les Schengen. Au monde, pour mon ami, oui, orchestre, na wata zupi na longo bamisé à Paris. Alors tous ceux qui ont les solos na yo, Ventoni, batema na quoi sur la. Tinda batu ndenge zalaka tellement yebi tona démocratie faut likambuso gezero lo babaloba kaka. Neti biso penda na ndenge mabete, biso penda ba artiste, biso penda bat ba chroniquer, biso penda to ndo lukamutu moko o ako défendre biso na parlement, neti nga janvier. Premièrement to linga Jean Koubal. Osomon tant to linga Jean Koubal ndé ba voter ki Jean Koubal biso c'est pelaki. Ce qu'on vient soit quitter to lo baté. Martin Fayou la zuité. Bato pe o ba yebi ki azwa kité bazo ba bazo sepelana poisuité neti biso to ndo sepela martin de pas biso to voter qui était c'est normal le cas Anthony pas azwa kité biso pe to sepela ma casse poisson te pas tout le monde les vieux Congo bengi Jean Koubal bien Martin Fayou bengi bien benga de la forêt pe bien te Anthony ye photo ki naneka bongo moni ba carrière so kezo sila ba kombo chanza kozo mona makamso ezo sila de faut c'est moment benga maison piaka kasi maison piaka wa testanga longwe comme maison piaka mission tout ayaka kuna lela kaka na ko sorte ato yeba ka okolela ka kolongwaka pelo kweza na osukuna te okate so musina longwe okande na esuwa bate betaka musique oui so ka lobela pe na réalité alobela ba réalité betaka musique ya batu misuba est-ce que faire rigoler na kifanfa ezape kande mona yi uzomona betaka musique na ndenga shi uzomona kinda na oka bongo uzomona biso tenga bina ke Jean Koubal azwa na ndenga bien pour te bi ka défendre biso dans les bons toujours pour le bana biso jamais qui dit la haine non la paix pour biso na ndenga mabeti pour na bi ke ye mutu sala na ndenga bien pour na vina so ba Jean Koubal wana na ndenga GS systématique au senti penda ke soka ke na parlement a relobela ba janvier penda relobela ba artiste relobela ba nyama a relobela mona nege oui pour mboka zo changer au moment développement mboka na ndenga bien systématique pour to kolinga te ke mutu mo ko kuna je vais combattre le gouvernement na nini yo ke combattre le gouvernement ya Félix Tshisekedi gouvernement zo tambola boy kitoko bonet leader au senti discours au senti penda plein d'action makamba bien bongo parce que yo combattre le gouvernement bon est-ce que biso penda population to kolinga koto lo baté ya monde vérité na nga ya monde tinde batu penda ke oui na via na batinda batu ba agresser ba boto la ba chombo bani mais malgré ba boté là qui il y a un peu problème Cédric Panda garçon play satinda qui na janvier na aider na mona la téléphone à sika ezala nango kotaka nango okutu muke kala mingi te musuezi ya Laetitia Mangoke Chacha Kenzo abisinga janvier sala na okutu calme ozomuna nga zala na calme Laetitia Mangoke Chacha Kenzo babima yende pe ya na Belgique ozomona on a grand Laetitia Sombo la plus belle ya solo mais koleka o ngate wana mna petite sœur pop na ndinga systématique ila bemia ke mère boss na ndinga jite ya tinda ba 3 chombo 4 chombo la moko ozomona na ndinga valeur ozomona sinate janvier ça no calme baso na bango mususu ya pona yam subani ma se calme ndinga za nakab nanga te dans ba beta yote ba boto la téléphone ba beti ba sali nyonso ba rosala ba sala na bango mais yebiga biso tu vois ba dessin animé bo beti nzoto mais monoko za na normal fait bo bukande mbanga pona ko ka rolo bati mais ce ko pesinga sous courage na loba ozomona merci na David Lutete les boss des boss babi yem to c'est là il fante na anniversaire kala mingité place za na pesi mbote les boss David Lutete babi Luanda tomber babi les sel elini qui muta contrôler Luanda na mobimba David Lutete ba salutation place wana mboka ba Abdul Mfondo le Mfondoske wana ba konzi ya Luanda ba koko ya Luanda Abdul Mfondo le Mfondoske grand frère propre ba koza lebele mais baton ka yemoko David Lutete mo konzi ya Luanda babi sans conquérant babi mionzo nyonso na maboko na ye quoi sans conquérant
Parlons à présent de cette actualité parce que l'artiste musicien Héritier Watanabe n'est pas au pays, ensemble avec tout son Latim Wata, tous ses poulains aussi également, et administrateur, il y a un mouvement Latim Wata, aussi la fierté à la musique congolaise, Charline Pakalingomba, secrétaire général Tchali Rubenga, Bazan Ndenge Afrique du Sud, pour une grande production. Patron miné ne peut pas se déplacer qui, toujours dans le cadre d'Afrique du Sud, docteur Kinkani les bourgeois, patron des patrons, se déplacer parce que non. Actualité musicale, production et zone dans ndenge à Afrique, dans ndenge à Poto aussi également, mais l'artiste musicien Héritier Watanabe n'a eu flambeau wana au zongi sa musique dans ndenge Afrique du Sud. Janvier nouvelle wana tangi koma qui matérialisé bino proche ya la team Wata. Bon ça là qui satisfait par rapport na yango au mon Héritier Watanabe ensemble avec tous ses poulains bête en Afrique du Sud. Tu ben abiso orchestre makambo, tu ben abiso numéro 1 orchestre nyonso Congo ototika na mamba bendele ma musique sans concurrent sans polémique na ndenga mabete biso to kota na biso na bandenga ba politique te biso to na biso juste to beta baza mi ma orchestre ba Canada te nazo ye biso ba Canada wana za nango mutalibusa kindeza été Venus pe baza kunati Venus mutabanda kenza ki Venus to cha yete ozo mona mutabanda ki Venus to cha no yete kombo to tangwana Tantine Fanny tout ça non était pas venu chaza kuna na zaiko langa langa bomba banda ki pour kukumisa bon tout monde ki bino pe ba journaliste bo tambu sa ba sango bien te pour yebi ke zaiko mtekinda liboso est-ce que zotanga kombo monter ça na sensité nous sommes na lelo penda mutu to se batu ke wata asimbi clé musique à Congo bando mon ton mon héritier o mon te kombo héritier musique Afrique nakati kombo na eza déjà béni banda kala tsaza na ba maison piaka kombo ya gibeni omwete kolongwa na maison piaka ekufa tilelo toyebe na biso isa bongo toyebi ke toke ba poto wana na ba orchestre na ba kokende muta wafungola kanzile za wata paso beta musique na kala pesa batu musu ba beta musique na Congo yo baso beta longa musu na matete nza batu musu ba beta ya solo abeti ga disque sui kana na matete mais ce que beta disque sentir na que population so se piano sentir ba fanatique loko ya poye monter muté ezande bana ya Afrique ici basengi par rapport ya basengi par rapport à disque batalika ke disque na ndenge bima ba nini il faut ya se pesa biso par rapport ba yo karango ezako ba disque musu batu musu bozo bimisa 3 4 5 6 et suka na matete musu peso suka kana lemba te il faut que ndara kota partout pour batu bazana bosenga na yo ozomneti bazana matete wana nani wana batu to bayebi tingana tinaka matete yo moko yebi non c'est bazina matete na lobby kaka na tepe lemba na ko tape yolo pa mutu musu bazana yolo mona yolo nesi na yebi neti loka ba tene na ko binga mwa yolo te pa ya na fokobel nani wana miel la mona yolo te amona yolo te amona fokobel miel la mona yolo te mona yolo te amona fokobel yeto ngato pc carte électeur fokobel wana wapi ota mombele te omote kota mombele te yolo asek na bien on fokobel eza yolo kuta sete ma eza ka carte na yolo mais fokobel ndeza la omoni siko biso na yolo pa ba différence ya yolo batu bayiba te to na ba campinzi to na yolo yolo ezo yolo non véritable yolo te eza na kati ya commune ya Kalamu eza yolo te biso bana yolo nde biso ye ba janvier pona na yolo non na yolo si campinzi na kati ya yolo te batu bayibi campinzi eza na commune ya Kalamu eza loka fokobel pe eza na commune ya Kalamu kimbangu pe yebi eza na commune ya Kalamu kauka pe eza na commune ya Kalamu matonge pe eza na yaza mona fokobel en plus pe fokobel ngo pe bayamba eko yamba ya uta pe na bakoto kuna ya mboka na babenga ngoni baba simadimba baba kota baba kungwana na bosa na komba mboka kasi babandu ndu bamboka ngomi ya bakati kati wana badini miela utamboka auta mwana mboka tanga yaki na yolo yebi kaka mwa ara ngope ya débrouiller loka fe na biso sima to dizo iso place aza na PC bambote mutanga tala ka façon po yetanga o yaka na deta bana ye nani wana miel ayaka na deta tanga oti village deta ayaka na richesse na deta tabana ye bat bayambaka ya jo pasi maloba mbeli na pesi bon place aza bon bayambaka eta ya bana yolo bo yebi histoire na to yebi histoire to mona endinga zoya osomona tinninga ya bayamba ye ti bayozwa ye bavandi yebi ka bana mboka kuna déjà na bekona na babanda ko panza bavona bango ba ya koyemba me ya koyemba ya pe pasi na ndinga mabeta banda ko yemba na ye mais bana yolo batalika ke te na posa bana yolo tellement ba na bolingo ya bato mais to pesa ke no carte électeur te
to bando tala ina nous étudier ndenge zalaka écrire machapanga ezuye voilà ina kati ngana mona yelo na yebi ndenge azo tama pona gina machapanga te na mona yelo to yebi ke oya ye otimboka écrire machapanga azuye bazuye nina ba marquer wana ba okotsa yemba ba olaxi ndenge balata raji ba olaxi ndenge balata t-shirt ba yebi ke jean faut la tango boye costume pe balata tango boye zo mona faut za fashion faut ba ndenge bo classer boye ando laxai ndena yebi ke ndemi la zalaki na ndinga mabete mo po yebi ozo ti e to mepeka moi sans polémique vina so diso isa ndinga yo rozwa ye pe ayo kende atamboli pe ba vina so ba fande ndebe na yebana yo ba décider ba ah to moni penda ke moi niveau moi ya mukie to ke tige na maison piaka ndeba kenda ko tige na maison piaka ba sira na fo bingo maison mère parce que wata zalaki il faut to ke ka bon pas déjà combone se longwa il faut déjà histoire ka combone se longwa ba ke tige na maison piaka ndinga koma pe na maison piaka on a sala ba test ne to apuya to ya penda ke yembi pino senti penda ke 8 tar ba vina so la coste ba zaki bana yelo solo de bangwana ba vina so ba la coste o senti mwana yelo tontolai ozomona bana ya yolo pino ozomona ba shila mputo mona meke bana ba suira mondelu ozomona kwa ba ulu na mbonda bana ya yolo penza o senti ke bango moi bana yolo bangwana bana penda ya yolo senti ba musicien ya bana yolo ozomona auto yebi loka ba vina so la coste le soto inspiration na lola mwana ko mwana yolo bana yolo penda ya solo ya bango wana o senti penda ke batikela biso inspiration so yo beta partout ba bika o hymne national ya yolo voilà ozomona loka ba ozoka loka ba Irene Mokabila ozomona meke shela zo panza o senti to telemaka on identité na biso yesko to zoaki bon fait to PC carte électeur maintenant au talent et l'autre PC les cartes électeur te pour nini akenda ka pota libosa zonga bo bosa na monstre tira yolo et la biso conteneur à makeru yo ke kuno bosa la taille yebi ne classé sous ta bosa nini akenda wele la ba charama na ba mboki comme c'est Gaillard. En tout cas, c'est fort. T'as tout de tchatché, mon conzarène. Parce que c'est truc que panda garçon plein na kat Salman ce comment na yolo loka ba dadi bigi soso mon ba otala sko ba fa ba yamba mutu na ba biga ka na identité yolo me ba mo ne alanda ne bana ba koto kuna obi na botanga ba comité pa ba koto na msibe balinganga ndingi sala alanda ka bana ba koto kuna ba lela kolia sko ba sutukila ba shawama la ba foke aïla ce conteneur à makiru sko tala bilamba ila so bilamba ba chambre fodi ba so mais chala no bana yola là parce que miel de sogo mai gaya te faire na structure ba na yolo to esprit to ratiti tango ti poto yefo ba na classer nengo ba ko classer lamba biso to ba to défendre mais la cause de père ma gaya te akoma gaya par rapport à taille mais la cause so moni aza déjà amuta ngambi ayeka moi masse c'est la taille moi physique mais yesko ina o moni mine neza différent mutu muso ko yaka mine na makiru ya mabunzi ozomona mais ya nzoto te neti ya yaka ngole ya mabundi elamba moins ni na elapso ba pesa etsko talaka mona yolo fo landa bana yolo ba kabela e ba bilamba o zambndage ya hiver mais yo ya na Kinshasa biso dona hiver soka zolata ba costume biso mona yolo to komika o yande bana yolo ba décider ba bete to ko pesa sous carte électeur te ozomona PC carte électeur te tando tale ndingi zalaka ke 6 mois ndingi zalaka to moni conduite ni zabe to PC carte électeur zo mo identité yolo ndingi zala meto tali bo mo to PC mukande to boto la yondo mona ko mo telingana yondo mona ko mo telingana pona pum comment telingana mona ka ke on dans l'orchestre na ye ko ça l'orchestre ça problème te ça la beta ta chanson mo ba yoka est ça bimisi tu na mona chamo boye de kana ba TV ya nani ya miel de son musique ça passe yo monaki batu ba monité est-ce que bata poto ba yobi ke ya lo bien monaki miel abimisa ke loko est-ce que miel abimisa na so biso so bo fandi msupe baba journaliste bo féliciter batu loka ba héritier ba la poule ga cause non so senti ke abimisa héritier d'orchestre street ozo mona mdeke oui sans parti ozo mona mdeke oui alongwe awa pam beti disque simba memi ba miso ozo mona pour mona mdeke bato yo baza penda ke oui na makina ici dans pe babi tomber na biso ya ko sakana te ozomona meke bato yo baza pena na makilango emsu loka ba miel neza na ndenge mabete emsu tanga meka il faut azala kaka epa ya mutu emsu ataka ba vokane ba voix bangonga mais apete ko ça comprendre bien no bi miel et senga ikaza pembe na we ranson bon il faut azaka pa epa na ekaka te ninga tambola tapa ba lendi zo nda tambola pa ba fande il faut avara pa bato ya zap na mutu ko sante ki leadership babuta manango na ndenge mabete ozomona bona pena na ndenge mabete yango no monenge bana yo to to boya ko PC carte électeur maison mère naide abo revolver doublé on ndo betanga ba famille na ba tigana molumba ba jo pasi maloba mbeli ba vena so Cyril ozomona molumba te vena so Cyril molumba ozomona ba bureau na ye na bana fokobel ya seku na ndo beta bomba kufa ozomona arobeta banani
on a pas kufa te bat bakufa te kasi bato bakufa poto tia bo réforme faut tango tia munduki même soso bomaka bato na biro ba jo pasi maloba mbeli batigana mulumba ozo mo netinga mutu loka j'avais mon ayo tia na bobe tangi zonga panti je smita yebi makambo ozo mon les salopards de yelo ba bige wana soda ba mettre ba massa na ralimbe ba place za na PC mbote o senti bana yelo se tirer na ndinga ji kwa o mon alors tu tirer pour un dossier héritier watana na ndinga Afrique d'ici ouais dossier héritier watana be la poule cause no sabana tout ba yebi ke lobby dimanche héritier confronté sur na Afrique d'ici na za na un mois kuna na Afrique d'ici quand un mois na Afrique d'ici na ba mais c'est ça tourner moi bazo beta bo mon na ke ba roya dans les bons toujours mon na ke oui la poule cause no orchestre o ici bendele ya Congo orchestre bima orchestre bima ça disque moko moni pendant que oui ba otambola pour me soutenir dans lobeka a ozo bimsena kwa na matete kasi ozo beta trop pour ni aza solliciter ozo mona meke ana kina wa pele ozo mona yebi no boyebi na ndinga mabete ba jeune te bele ba bimisa ba générique pe bo kampe na mabara monsieur ozo beta mais ba beta ta village c'est mba pamba soto biba okoka bon ba beta kana ba te conseil wala dega ngamona la journaliste d'investigation VIP Lix so senti que na bana poto baza bloka ba Nadine Moleka Nassi Moleka azalaki mais na mona epela Kim Micho Wanjo leader de l'opposition azalaki Kim Micho Wanjo babi leader ya opposition babi les seuls et l'unique babi moto famille présidentielle ya mbaka yiwana les seuls babi yem talongol alongoli bana poto soni m suba na poto bovanda ka bolia bozolata bozo mais président ya mbaba on te bomona ke bana poto be baza oza na président zo bengo invitation ye ya ka awa pena ke signer pena ke président bengi famille présidentielle bien oya koti o mona bimi les sept et l'unique Guy Micho Wanzo babi vient na kati na peso ba mote place oza merci penza pas toza na pouvoir babi be omengi mikolo leader et puis Christian Balak bazalaki pe voilà Christian Balak bazalaki wana na monaki mboko na gebele loka na Simo le kapazalaki wana loka Nadine ECC kola kana sike ya vrai malgré na bakatsa ba Paris jo le mbale kabindeze babi janvier yo babi biso bana la poule katozo sepela biso tolela wata biso tolela la poule mikalo tsozo bina de o santi bindake omoni wenge bininga wenge ya kala wana yango yondo mona bindake bana poto balinga wata pour mona fan pe na moni c'est comme balongwana ba wenge nyoso wenge na omoni wenge si on parle de wenge isa la team wata pour ça structure nyoso abaki sisiko oyaye mokona zomo alors janvier, là c'était vraiment une parenthèse concernant la musique de l'artiste musicien Héritier Watanabe parce que il est au niveau de l'Afrique du Sud, ensemble avec tous ses poulains, tous son Latimoata aussi également, clin d'œil spécial à toi, Dr Kinkani, les bourgeois, patron des patrons, merci beaucoup à toi, et je remercie infiniment de la nation tonton Bana, patron de clébois.com, Pichu Mangaya Boss Lady, Herman Amporo, merci beaucoup à toi, et sans oublier, Motonanzambe, Raoul Boukamou, merci beaucoup à toi, et puis Toto Tiamouna Palace, Palace, on est à la simple slogan, Avanisa Makamou, Toto Tiamouna Palace. So, il est toujours dans Londres. Au moins, Vicky Melanie, papa na Kimberly, Mia qui Beverly. Merci beaucoup à toi, ma mère Méline Zemba, tous peuplés à Mbetelu. MK, la sainte Alice Owanjikoy, hein, la femme au large verbe. Merci beaucoup à toi, mon ganga, Nandenge à Belgique, très forte. Merci beaucoup, ma sœur propre, et Nandenge à Rennes, par roi, Bazami Satou. Christian Considérène, leader Yaren, au monde on a tatou de Tchatché, na Nengue Yaren, au monde Patrick Mayala, toujours na Nengue Yaren, très fort. Merci beaucoup Bakondi Yaren, aux gens na Nengue ya Panama, Yannick Kola de Panama Bonga Kala. Ah, Yannick Kola de Panama, merci beaucoup à toi et prix. Merci beaucoup encore une fois de plus, Christian Balak. Christian Balak, merci beaucoup avec force. Moutoudanaya Kalakala, merci beaucoup pour la confiance et pour boucler la boucle. L'éternel code mondial, les seuls et l'unique code Yamboka, Yaouli Moucheni, via Petit Naye, via Nabiso à parler à Kalakala. Yaouli Moucheni, code Yamboka, Babi Mikolo, Zora, 001. Alors, ça vous regarde, Babi, on a bien vu Nabiso, les seuls et l'unique, Babi, via Aïda Abiso, trop, Babi, via Linga Abatu, trop, les seuls, mais c'est une autoticane pour les moments rares. Yaouli Moucheni, code Yamboka. Alors janvier tokota malamona maman likambo janvier les bamo benga janvier rancunier janvier ce ba rancune à Karine Mokondi peut-être na batu janvier peut fois kota na kati janvier finga kisinjora le koso mabumu mais lelo kisinjora na Karine Mokondi baroma ko solo là wana lingango anton guerre ezalaki
so ya beti funa beta po biso to banga na pesi ya nzora mboti place za darkis monanteba darki monanteba babi na peso mboti place za wana nzora za vina biso taka ya nzora ya pale ayoka mo chauffement chauffer j'en va chauffer ka ndenge za la po ba na ndinga bien na ndinga systématique ya nzora yebike opinda soudeur ko sakanate talaka na bete nzora bo ya nzora kokati taka nzora kendo kangati na vide ya nzora lela abi mwana kamwana finga male mwana nabi yanzo apale la nabi seki sala batu pasi mais yanzo na peso mbote place za wana penda ya biso ya kati na ndinga mabite kwa na ya magi nyamako na magi rankini onzimango to na rankini pona Karine Mokonzi na rankini pona wat na rankini wata na Karine pona équipe nationale na rankini na rankini équipe nationale nyamako mi président. Bon, Nyamakor, Kolanda Nyamakor, Troté, Nyamakor, Asoka Vanda, Mili, Babimela, Mélane. On a massé. Y'a soit Mili, Babimela, Mélane, Joana, soit on a Bakuti, Bélo, Nga président. On est à président, il y a un Sovano, à Sovana, Bakotina, on a Bakitambo, on a commis président. Bon, l'équipe nationale a bien structuré. On a ça la Nega, Bamisman, Nding, Nae, Ibika, Nding, Tambolaga, Nardine, Kashimi, Babi, Maman, Avini, je t'aime. Babi, Yende, Makambo, moi, ça, mon coup, c'est. Par rapport à Mbinga, par rapport à tout. Yo bimana na gloria online parce que baba ba no yo zala mo bala gloria janvier yo zala mo bala gloria les reçu na lobango ba sibele ba boyanga na poto non ça histoire parce que janvier bi azalaka parce que on a le besoin quand na bi les reçu na bina lobango ba sibele ba boyanga na poto on a ba sibele na poto ba sibele ba boyanga na poto zo mona ba boyanga par rapport à la sanité quoi pour so moni pichu on a des vibes na ebité talaka ya sana Pichu tengi nga kombo na les vibouilles. Voilà petit na. Anseleti. Déjà yo mo zo beti na li solo ke azalaka ce que tanga azalaka. Boyo zo confirmer. Ces années là. Azalaka pe. Tinga ce qu'on a confirmé na lobika tanga. C'est azalaka dans le kutala. Ngana apina no ko mun ngapina na zo apina bataille ya bien longe faut za la bien ngana ko zo mwana mwasi mo boyete ke na ndinga systématique aroma l'air mo des bien en kutaka ba mabala na ko zo mwasi mo boyete tala to le kitati a mabele yo sentir que le gars mon amelisa bana 6 le roi za na ba mari de nuit na ko zo mwasi bongote na ko zo mwasi ko za maquillage bando cha ati awate ozo mona race ba race ngapina na pona ngapina na ndinga mabete za ko ba mami milité gloria na tana ngapina na ko zo ote ngapina na pona rabasi le cas Esther Angelos moi ça pembe na dinga makasi ozomona lokola te le cas gel chaud mona ba qualité nga le cas gel chaud ba sabungo sentiment taibinga wana te ofeli ba pisina na ozoyete na yebisi to wana ba mal jeté wana te ofeli fi aboni talaka nga na muke yepa muke en plus ye muke na yene nga kuna diki ozomona omoni na saba na poto omoni ba na poto omoni écran o na ba photo to kanga o batindela bino na biso mukolo bokoya o botindaka ba téléphone o botindaka ba mbongo po bomona bango de vie boyete na mutu loka grâce wana ba otanga kombo grâce so moni boko ko liati ala mukaka na tongo boko kima na tongo acha no sans maquillage na biso oko kima na tongo siko moi sabonga janvier na vanda na Kinshasa na ebi ndingo sala bato mo sambu sa avion ko sambu sa avion zate babi oko mande kitoko po ba batama be bakoma kitoko mais yepo abongela moi pasi ya so bakoma kitoko mais yepo abongela ba calcaire ba nini azo sukola na ngona msuna ba libanda mboka ndaki na so ba badu mais azo bonga kati yepe nefo ba koti na ba sama kolo ya ba mama na mbiku bon ba mama pe ba rinya na bango souter wana muto ko relaxer za gloria po ba jina bango ba ba wana bata bakisi bana na ba yebi bango ba lingika ke ba kenda kokota na banda ko po bazo ba succès misu bazo kenda po muni muninga sombi voiture bien yepe fa kendi na bandingo na ndenge penda biso to bundela na ndenge vi bomba tambola bongo te bomba lingi molili to yondi le tala sora molili ba ko mo panzana Pour mon ami, oui, batongi sous présent à Bango Fabrice, il y a Rosaranate. Batongi Fabrice, na ebiso. Ozi nani Fifi Bumbu. Ozi Onamo. Fifi ka moko op. Oh, Fifi si wa moko. Na so Fifi Bumbu ye. Comment les la sosi wate? Oh, nazo ebisa yo. Ah, vraiment. Ozo moni muta tolo loka mama ocha. Talaka taine Fifi Bumbu moni pena. Ya ngambe. Ngambo tala ni so mona nga. Mwana Bumbu. Baras na bango. Ozo mona siko tala bango bagenda otonga ina ba grâce ba otonga babike. Yemta kabela bango ba joba nisi ya zela kama bonja.
Oh, bah il faut grâce bongo. Batonga ka babi ke ya c'est la kapato. Grâce pe monana. Bango mibale batonga babi président bango c'est la kama bonza ti bomona bango bakina yo no miko balembi. Yo pe nazo bisa président bango zo beta ba disque bele mbongo ezokota te nzoka ndote ka bana batabasi. Parce que cop on est la cop nga kala Karine senga bela nga allo. Te ça ça cop. Nga na sa cop na batu ebi les Kardashian wana bana nga. Nga mzo te ka ba. Cédric Panda garçon play na piso mot place venanga dadi bigi sebi makambo maître Zeti Balebi la yebi maître lourd ayebi olympique ayebi n'est pas prêtre ba auto poto boye par exemple ba maître novice piongo ba son éminence Japikunda ba Élysée Faka ba fia poto ba tebeli bande ko inanga kutu pona bongo ozomo ba jolwe mbale kabindez na kati ya Londres bande ko inanga ba Nadine SCC kulaka na sike ya vrai bande ko inanga o ba Vicky Mbelane o mona meke bana poto loka ba Loris la congolaise ozomo ba mère wana pe bande ko inanga pona bongo ba malolo bande ko inanga ozomo o mona penza ke ba loka ba tabu fatu bando inanga pona bopo ba mona meke oui ba mibali na bongo soki ba ye ba benga nga ba luka ba numéro na po na ndo pesa ba c'est pour toi ozomo les selfies open na rupa open zo api ba problème na bango ya bana poto ezalaka gloria poto zala na bango na les Kardashian ndia ndo te ka bango na ndo ka bango ba nina mso mona dire on a eu biga par rapport à 5 euros te ya ba ndi bazaki ya ba te ya ba to ezebe neti gloria nazola ka kombe ye nazola ke ba 15 euros mais nazo ngisango 15 euros oh batala ozi ba kena il nazola ke 15 euros 15 siko yesu ko bato balanda mo munene mais ce que le esopisa ngai esopisa nga poni o senti genzele aza propreté nazola ke loka ba 16 euros ye ba 16 euros mon ande mi ko apende siko 16 euros c'est wa mi ko apende loka na ba grâce ye nazola ke ba 10 euros nani wana grâce te grâce 10 euros ni 10 euros 10 euros. Bah yebi tozala na bon les cas. So na kosi ba tuna Joseph Chako yebi malgré wana ba madame hein Joseph Chako na mwana ndo zati ya ki madame mais ngam na ndo ya wana ndo mo pa Joseph ba tout bando za na parler ne sauf que Christelle pas za na parler na mo ya moké chambre salon tondo futa ngombe sirana na bova tondo futa ngombe pour les années on peut na moi bien te pina tondo futa ngombe ba ça $20 parler na chambre salon bon donc le point aussi là bien te ya moi na ba problème humilité ma ekbimanase place tondo vana Christelle côté la bon fan te za na ba bovan na ba bovan place Joseph ba do vanda ne place madame anda ko fan wo senti no kuti wa ba malika bazala ki wana te kutanga kombo mwana na te mwana na loko mwana musala te mwana na zalo ka mwana na les Kardashian ex moi ça Bercy ko za ex yana problème te ya za mo sa ba pumba mwana yulo wana pinda petit na nga mo sa ba pumba nazo yebiso ya ko saka na te ba bando lali na yulo bana ba pumba pesi ba kufa nazo biso mwasi ya bapumba na yulu na bapumba wala mosa bapumba bomona malika te malika c'est un face botala Bercy wana boza problème eza problème to ko bandola lo na bapumba yo bika par rapport à malika la mona yolo hein wana petit na nga yolo yebisanga wana petit na nga yolo mosa bapumba mwasi bapumba longwa kimia kuma shiga kuma ni na vzanda ndo vana ngone ba pavillon 5 mweso koti na pavillon 5 komuni bana ba mataba likura ba pavillon 5 ba shege wana bangwana ba malika comme chroniqueuse ndé ils ont esprit yo kanti batutu batangila monchiki yo kanti bakopo batutu batangila monchiki rien ataka esprit atalika butalaka malika zalo kwa tableau skotanga yo mali mututanga yo zoene mutapese to apese mapando yo sukila Joseph banino bakaleson na badra ba ko la bonne nae ay ki loka bonne Joseph malika yo bonne bonne Joseph façon na kosi Joseph tembe bando sukula basani baniso biso to yo na réunion ya les Kardashian malika mta sukula ka kombo la ka pane soka ya ti bakiti ba otinde ke somba zonga boy malika mta ndo sa nyoso wana ya ça dit ce que yobika tellement esprit parce que baninga pe moi jean moi ni je te fasse ka utima ba voyage ne moi zo o te bon ça là elata pour linga za moi type pour ani a mon amnege oui moi esprit tellement que le que ça les pas petona amuta badringa cha badringi ya makasi ngana ko so de ya bayatu ba gene ne so nyonso plein moi amuta ba gene ro sakana jo senti ba gege ne so cha dringa nyonso so muni acha ye ba loka ba manike malika zalo te komeka manikete na mekite na bia saluka manike po manika na ba te manike sina sisa net mikolo kuta oki asi visa ya poto ke poto boza mabete biso to linga kende pona structure par rapport à santé na ye emsuna babiloko amila rapport si ça bien présent bien fa ke poto isali to linga so mutu musu fa ke poto fifi boum yo faut ke poto yo viso zo ke États-Unis il faut kende biso moto so RTNC bou béton
Pardon, RTGA. Azoué visa. Il y a pas qu'Azoué visa. Qui t'a publié ni moi bien Azoué visa. Ah qui on est biso moto sous mais qui dans son engagé na RTGA. Problème exact. On a la place à Karine. Yo le la sort RTGA le bot nous ba comment là. Au senti ba tout ba comment là sort RTGA. Ah et monsieur ça m'a subienté et monsieur Zaki n'importe où à la raison bon moto senti dimanche ba tout en Karine dans le moto la forêt ba ko follow midi. Oh bah ces années là. On je suis on est mis cette canon sur Mbaba ces années là. Ah c'est succès. Bah c'est succès au monde ba misa bon o ya bandeko ya manandinga mabidi. La mission wana il faut attirer la bombe chérie dia babita ba masolo na bon faut ba les carponiser ces années là. Il faut moni na actualité mikoleza bat bazole ka ba Robino Mundibu. Ba Watanabe ba Ferregola ba Dondi le King ba c'est le Scrum ba Inos B ozomona batu ba ko le kana ba Mike Kalambai ozomona nani le Dondi le King c'est na 10 cm azanani wana azanani azanani non azanani c'est te na Congo tona mission komba na ba komba na mettre na suka zati te mettre King ça oui mettre King boya zalaka ya kona maro te wana mission te ya miriam mokonzi ken pe na ba yambaki te mo ba ken pe na ba complexé ba garçon complexé ta mota ke Turquie bete mo tour na Turquie ya miriam mokonzi ko tazo tinda nga sanga j'avais ke beta tour ata une semaine ya miriam na okinanga ti okete okete bon ti do poto boy ba ti na Turquie mais na bino okete pa miriam mokonzi pour la ninka parce que kena kenda son amina j'avais ke beta ka tour zo ngabiti ngaza ana Kinshasa biso bina bitona makambo tona sima la poule gayo bika bisengweza na Kinshasa natika Nardine Kashimbi na nani nzambe j'étais madame non na lobika natika Nardine Kashimbi na nani j'étais je me découvrir tout le monde était déjà en janvier Mokonzi faut sentir bureau ça climatisé en tout cas janvier Mokonzi bureau na désormais janvier Abil Prince Bakali en tout cas tout cette émission trop chez Karine Mokonzi moi trop mais cette fois-ci nous avons invité bien dans bureau na ngai bureau à janvier Mokonzi mais ça est propre climatisé bon monter dans tout cas dans ça mouvement ba mettre novice biongo TV moko ba tebele merci beaucoup à toi MK la Sainte Alice Owanjikoy, femme au large verbe. Merci beaucoup à toi. Grande sœur propre, mon gars, Nabiso ya Belgique, ou à mon côté, Tassimi Belgique. Merci beaucoup. Et Yannick Kola, je dépends dans ma bonga kala. Dieu m'a béni, il m'a donné Raoul Bouka Motonanzambe. Merci beaucoup à toi. Tonton Tiamouna Palace. Vicky Mbelani, papa na Kimberly, Mia qui Beverly. Merci beaucoup à toi, maman Méline Zemba. Il y a tous pépélé à Mbetolo. Na ndenge ya reine wana na zo insister na zo beta c'était Bazami Satou. 3 rois. Christian Kos de Rennes, Tatou de Tchatchi. Patrick Mayala toujours na ndenge ya reine wana précisément en France. Bangone basimi yango bazo contrôler yango. Merci à toi Christian Balak. Christian Balak, merci beaucoup. Et puis, dans toujours, il y a Bruxelles, au monde en masse, Chris les Bruxellois. Chris les Bruxellois, il y a Belgique, on a Bruxelles. Merci beaucoup, mon pote. Ah, merci beaucoup. Alors, janvier, tout le monde, vraiment pratiquement, notre entretien parce que cleboa.com, et la chaîne, moi, actualité, puis RTNC. Internet, RTNC. Janvier tout le Canada RTNC ou internet c'est que oui moi pour ça quoi parce que moi préoccupation bana basi mingo tout le monde en internet wana yo yebi bango bien c'est bon oh bah ça la musala bien tu bi ba chela micro puis bazalo ka ba grâce ba fifi ba gloria wana ba chela micro ce sont des chels au micro bon puis na passage combien tu yebi ko c'est la ce sont des chels au micro ba bien ce sont des chels au micro bakosela ba micro makambo eza loka ndemo to loka ba jolisa ba sa musala bien loka ba bibi kapinga musala bien loka ba gel show musala bien ba aruna pe na mona rapé c'est bon ozomona ni susu oyo Maureen Bola pe c'est bon ozomona loka banani susu oyo ozomona bato bina basala ko musala bien banzila ngo baza moya ko compter o pene belé baza ozoloka pe sutu yo mona sko Fivette pe c'est bon Karine Mokonzi c'est bon, Afi Laura la taille c'est bon. Ah, Afi Laura, clé de cela et puis Afi moi la commune à Bisaki. Nani bana basa mo ebeli ba sala bien mais yo on a bien que ba sala musala mabe vraiment ko c'est la micro o nazo sa micro o tika
tika nous sommes soyez à l'obati so bazo zo kolinga suti taba komo ko solo makam micro zaki ya valeur micro yambela ba président de la république zo yambela ba ministre zo yambela ba ministre minilo ka ba wate za ba ministre ka ba Ferregola ozo Félix Oisé quoi ba papa chéri mais micro oyo ba baby sermo vous sentez que genre ya ba fille moko boye ba comme na ba tchel au micro ce sont des tchel au micro ba fifi boum ba grâce ba Gloria ce sont des tchel au micro nandenge mabete uzomona so eloko nini oyo mo tinda yo o dévoiler ba secret na bango boye bo swana ezala nini po discuter bon te tona démocratie tona démocratie bon tout monde na opposition kuna na ba majorité kuna na nina politique baloba na ba vérité biso na bango tona internet bango ba ya ko mibomba na sim internet po ba ya bebisi la sujet internet parce que biso to tali bango bena de vité des photos ba vérité pour na poto ba lemba bango loka ba ma fifi lokala ba sepela na bango te loka ba Yarlet du 15 balinga bango te uzomona loka ba ma Chantal Mampuya balinga bango te uzomona na ndenge ya valeur ya bon ya onde tozoluba uzomona eza mabete tozo yebisa mo mleke te bana wana ce sont des tchel au micro eza mabete tozo ba vérité pour na moto mutamelengela zongela cop non normal boulevard eza mata talent boulevard eza mata talent c'est-à-dire comment ndumba na yo la vie ako mata zalaka déjà ndumba atika ko bomba na sima micro zongela cop sa position na bien po ba ndumba baza na ville na basala cop na bango uzumba misu babala na bango ba musicien pe lelo bazala ndako na ba musicien lobe ba ko mo façonner ba ko mo yemela te na kotanga na kombo te uzomona baza ba ndumba mo tuta yebi lobe ba ko mo façonner au sentiment que bazo yembela ye bazo ko adorer ye uzomona mais azala ki na pe ndumba ba misa ya ba danser dans groupe ni te ba danser c'était ba musicien po babala ba ndumba bazali au sentiment que fimo bazali ndumba kala ya munene na ville batu bayebi mais au senti pe ke bala epé lope ba komo adorer monsieur mo pa yembela kaye madame nanga je t'aime tise tozo ozomona ozanine ozomona bozongela ba cop na botikila so micro pardon s'il te plaît batikila so merci beaucoup Toromi pratiquement dans 30 chrétiens Nabiso lui il s'appelle Javier Mokonzi alors Janvier Toromi pratiquement dans 30 chrétiens Nabiso plaisir ya très là ya oyambayo oyambi pe biso na bureau na yo franchement c'est une chose encourageante ya omona magi non janvier pe na bureau na ye bien structuré climatisé ça na Marquis Ngangeli ndozo nyoko la image omona no biso tout aux autres côtés Marquis a auto côté ngana auto côté janvier auto côté message no ya suka par rapport ya bato nyos to ba yoki oyo au lobby et puis ba dédicace na yo spécial par rapport ya entretien à lelo. Bon, le message dans les Arabes, toujours préparé des ans équipe nationale, bateau tout balingara biso surtout équipe nationale, bateau bossala musala bango bien, toujours bon na sima mi côté, tout ça la musala pour nous recevoir sabino tout psyka bateau tout ba fan na biso ya partout dans le monde. En avril là calamité anniversaire na biso 2 ans ya liboso une année to feta ki on bateau ba yebi to kende rotika ba don bo felina to bimisa bateau na bo pito pour biso to ba bateau te que l'air mo bo pesi biso to kende kuna na carré club to kende na banini sala moi bien te to lingi na ge moi muke to zora pa na bino to kabola ngo pe na bateau oyo ya pasi bateau ndenge zalaka pa bateau musu ba sala ba ONG ba mbongo ya participer là ba mo chona ba poche na bango ba mo benga bango ba bourgeois mais biso ka ya muke o bo pesa to ba ndenge ni ya ko kabola na bateau pour na ke musika tina ibsi bana tout ya poto bana tout ya Paris bana tout ya monde entier ou tchabiso maboko et ça la biso bien surtout pour l'équipe nationale 2 ans to ko fêter boko sepela ndeto yebi ko sepela na biso loka Karina na poto butibo za tiko loka na Karina keneta na poto tambola déjà partout déjà la Suisse Balman na ba château na biso partout toi tondo quand ça poto ngo ezara ya batu wana obino boyebi talo quand ça ndoka dépoter za no ya mutunya sur ça te soit qui poto tambola l'autre monyango aza partout azo tambola te Hollande otini o monate et lo mo pe malongo et salamizate pour mo ndeke poter za pays de loi motutu bino nyonso de bozana na Karim boko mindenge moko bino subo ba parisien dans les bons toujours au monde bo soutenir c'est logique ouais bo soutenir biso équipe nationale dans les bons toujours ya Myriam Mokonzi mama Fifi Lokala oncle Didier Dakour na Canada Chalet Chamba appellation bien contrôlée Massananga Karim Plester papa Nariana na kati ya Londres na peso mbote place oza sans oublier Cédric Panda garçon play babi yonde complet yonde makambo babi mutazo tindela ngabilo mikolo babi ba téléphone ezo ya Cédric Panda babi jeune solo pendo contrôleur rapide allemand sans yo mobulu babi Isaac Parker
bazara pesi nazomona ba parfum aux até na bité o akoyedenga pona linga azara trop parfum nga azara mikolo za ko dimiser moi aussi là bosela nga o ezala mingi mapasa wana esala nga bien numéro na nga bo contacter songo contacter nga bien dans les bons sco dans les bons plus 243 89 50 53 549 tu vas betara ya Willy Moucheni ya Willy Moucheni 89 50 53 549 wana ozwa janvier mbala mo soko lingo tindela nga azara ka yo soko lingo tindela nga systématique na ndenga jika ka yo ozomona biso pena ba souder ko sakana te ba souder la team ba souder équipe nationale to banga na biso pe mutute pe to banga ra mutute tozana démocratie il faut tout loba o isengi ya koloba tozoloba bana poto o bolinga nga vena nga Gilles Dikando le patron de Noisy et sec motema mapo finini sans oublier vena nga Vegi Micho Wanzo le seul et l'unique babi leader ya pouvoir babi yom tozana makambo ve ba koité ba pakatité botonga ka vende botonga malongol bino soni bana Paris nyoso bana poto na ndenga mabete quoi ezaki amitié ezana makambo yaka ezapenda ke oui dans les bons toujours boka mutema pasité ya Willy Moucheni ve choisi matata na bi que kaskaseri ka poison chino kabananga okosha mutema chimene dio Arnaud de Kung Fu babi ba jogo isama mpeko balobi David Lutete le boss pe alo kwa babi na peso mbote bana ngola nyonso tout bobo mangoke Jacques Mangoke, famille Mangoke, mon bim, ma famille n'a Jarel Mangoke, Chanis Mangoke, babi. Merci. Président Desi. Ngakutu nabi ke bana ngola nyo surtout Nassima David Lutete. David Lutete, balobi Makambo plus que Makambo, les boss David Lutete, babi je confirme avec Fox quoi. Babi gâteau moi ne se funga magwana. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Janvier Mokonzi Linika Sonchar. Franchement, c'était un réel plaisir de le recevoir. Lui, il s'appelle Janvier Mokonzi. Il nous a fait honneur de passer sur clébois.com. Merci à toi, Marcus Ngangele, pour des belles images. Merci à toi, de la nation Tonton Banda, les Big Boss. Pichou Mangaya Boss, Lady Herman, merci pour la coordination de clébois.com. Nous sommes là pour vous informer, pour vous donner, j'allais dire, des actualités. Merci encore une fois de plus à vous, parce que vous êtes toujours fidèles, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse, votre humble serviteur. Merci, continuez toujours à s'abonner et au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye.